FCC ça la raneti donc armée. Donc soit qui autorité morale à lobby déjà alléluia bino bwana droit ya kozongisa amen. Mais boye bakeno biso tozana bino lisu likolo ya lisu. Ata mukolo moko te tokotikela bino. Mbongo na biso ya nation ezokende kofuta la police na armée rwandaise na armée tanzanienne. Mais biso moko RTNCO ezali chaîne nationale miroir ya mboka ata peinture à pamba rien. Palais du peuple kaka peinture wana batika. Mais obandi na kame ali mbongo ya entretien ya ndako wana. Oye na boshap ali mbongo ya entretien ya ndako wana. Oye na minaku ali mbongo ya entretien ya ndako wana. Mabunda oyo ali mbongo ya entretien ya palais. Toloba o toloba te. Alors baboni na biso nyonso ya Vision Plus Télévision baye nyonso bazwi libaku ya kolanda biso bon début ya mois de décembre ba joyeux Noël na ba bonne année na bino déjà d'avance lelo tozwi lisu libaku ya ko ya na banda kuna bino ko pesa bino actualité politique ya maye ezolekana na notre très cher beau pays République démocratique du Congo. Alors d'entre déjà lelo to rebeta en solo vraiment ebelete mais to lo baba point essentiel ni nyango ezolekana na mboka na biso réellement. Parce que boyebi bien mukolo ya lobi eza mukolo oyo chef de l'État a président qui conseil de sécurité na ba généraux ebele. Alors sur 50 invitations oyo balansaki eza na 7 généraux rwandais oyo baboyaki koya 43 baye mais na kati ya 43 kuna ya alaki na 18 généraux oyo balaki ba infiltré. Et bon comprendre que non etumba ekomi makasi mes chers compatriotes. Yango wana il faut tozala unis, tozala biso nyonso déterminés, mobilisés derrière notre chef de l'État. Parce que ndenge sana banguna bazopema te bazolala te pona bango une jure que sir ko toucher vie ya mokonzi ya mboka. Alors wana nde sigo place opena ya non fin du monde robanda nde wana. Mais avant que le pire arrive, FCC faut boye bakeno boye bela. Vachazali président oyo Kolonzambe ayoki kolela ya peuple congolais atindeli biso fachi Vachazali Nzambe. Parce que ba prophétie ebele loba okolonga etumba me okolonga etumba na ba difficulté ebele bakal bakozala batyamtema mabe bapaya bakochela yo bakal yango lelo tozomona sur terrain. Voir kutuna église catholique oyo na pesaka bango respect ebele parce que mère nabiso azali chrétienne catholique ngamoko na kula na catholique mais marambu catholique bozali kosala papa ezali insupportable. Ezali insupportable. Pour nani côté les la gratuité en enseignement. Donc moi namboka zali wana bino bondimi bokende koyoka na mupaya en complicité na ba multinationaliste pour na ba propre intérêt na bino. Mais boye bakeno biso tozana bino lisu likolo ya lisu. Ata nkolo moko te tokotikela bino ton. Yango à chaque fois tozo sengaka na ba congolais nyonso bazali na ngambu wana. Ngonga ekoki ya ko reunir courage
koloba ete ndenge balinga mususu basalaki balobi kuna na FCC ezalaka neti donc armée. Donc ceux qui autorité morale alobi déjà alléluia bino bwana droit ya kozongisa amen. Ceux qui ata eloko eza ya mabe bino bozali na droit ya kosepilie devant décision na ye. Donc ceux qui osali autrement amemi bino na couloir afandisi bino na se. Ceux qui peut jour wana pena amelaki biloko na ye ya makasi donc bokozwa pe chicote. Mais balobi te to yena ndeko na biso notre frère congolais parce que Fachi c'est notre sang. Alors plan nini oyo bandoki wana bakadia mpemba wana bametraki en place parce que bomonaki en pleine consultation l'air ya ba consultation wa mokonzi ya yambaki ba ex-phase o balaki représenté na général Munene oyo balaki mbo mususu balaki représenté na général Baramos eza pona koyebisa bino ke non ti mokonzi ayambaki ba ancien combattant o babimisa na retraite mais ti lelo bapesi bango mbongo na bango ya retraite te alors qu'ils ont servi sous les drapeaux babunda na bitumba ya Sanabré babunda na guerre ya o pays oyo ya bandoki o banilotiko babunda wana ba guerre ya 40-45 babunda wana siko batu o babunda pona ekolo bobimisi bango na retraite mais dans l'autre temps mbongo na biso ya nation ezokende kofuta la police na armée rwandaise na armée tanzanienne mais biso moko rien du tout. Yango bomoni mokonzi abengisaki bancien combattant na ebisi bango ndenge boza wana biso ngai na kotravailler na bino bango pe balobi iyo mwana makambo zoloba ozali na raison biso pona mboka na biso tokokufa parce que tosaleli mboka oyo mais Kabila pesi biso merci bapesa na mbwa siko batu oyo babomi ba entreprise nyonso ya Congo batu oyo babomi plus de 15 millions de Congolais nde batu lelo bakomi on dirait ba donneur de leçons na ebite peuple oyo bango balobaka na soki peuple yango azalaka wapi peuple congolais disons-nous la vérité en face. Bino nyonso na clique na bino wana donc bozaka na ba nationalité douteuse mais botika biso tranquille parce que bozaki déjà on a 18 ans bosa na bino rien alors awa ba comprendre que non ndenge zana Fachi atengamiseli bango terrain eza ya kotengama lobi ba généraux tout ba de garde nyonso ya ba dépôt ya minduki na ba généraux na oya alors que l'état o mokonzi azobunda peuple congolais ça la bien bana bakomi otanga déjà ofele eza na bandoki oyo bazotiela ye bakale balingi te mwana mama Martha prospérer balingi te mwana mama Martha mettre programme na ye à 100% oyo déjà bakongolais bakonsommer et puis bakocontinue na kokonsommer yango Fachi papa gratuité alors ba ennemi ya peuple batu oyo batiaki loboko na kese bayibi mbongo na biso bazolinga te Fachi soki a réussir
Et ça, bango madame te, pour bango ba échoué qui donc, tout ça la ka épée a échoué. Comme ça, ndenge to iba qui déjà misolo ya l'état, to ye wana, bou, to intercalé. Parce que Fati, na minute en tant que garant de la nation, Mokonzi Azali, na soutien, il y a 100% il y a ba Congolais. Parce que c'est notre sang, c'est notre frère. Yango wana komi omona ndenge autorité na bango immorale a komi kaka tantôt plus tôt. Oh lelo réunion, lobi kuna réunion, lobi lelo réunion, lobi kuna réunion. Po ba généraux oyo achela ki mutema. Lobi bakangi 18 généraux. 18 généraux aux arrêts. Aux arrêts. Pona kaka plan ya mabe ya bundoki. Alors Fati Nzambe kaka nde muto abundela biso. Parce que Nzambe azali ko imposer loboko na ye bitumba ezali. Mais Nzambe azali ko imposer loboko na ye. D'où Fati azo continuer toujours de gloire en gloire. Ba organiser qui a babeta ye coup de babeta ye musinzo. Dans cela ya cour constitutionnel ba raté. Ah tomoni ba mususu ba komi koyela biso ka mo intimidation à lopoto teno. Tozali na régime ceux qui prime ministériel. Ah Evariste Bochab soit disant professeur. Babino bongolo bana Congo te. Bongolo batave. Parce que yo pena ozo 32 millions ya SNEL ba au Tamboli. Ah, Kabila paye la rango quoi na maya. Ça va, si c'est comme ça, je te change de poste. Balamo va changer de poste. Donc avec Bango, ceux qui ont ibi, aux a bon élève, aux a bon maître. Mais Fatia lobi terre. Donc bitumba nyonso bozo mona. Et c'est que FCC bango balinga qui va continuer toujours na système na bango ya kimuibi. Na système na bango ya justice elle a toujours manipulé. Ngana zo ebisabino que non janvier. Au monde ndenge batu babando kangama awa. Parce que batu wana baibi mbongo bazali facile à retracer. 18 ans au pouvoir. Kanini Kabila tongi ata ya manzanza. Kotonga ko tout bien. Kanini Kabila réhabilita. Lelo kankokolo banda kaka Mobutu atika penti wana ezati lelo. RTNCO ezali chaîne nationale. Miroir ya mboka. Ata penti rapamba rien. Palais du peuple kaka penti wana batika. Mais obandi na kame alembongo ya entretien yanda kuwana. Oyena Boshab alembongo ya entretien yanda kuwana. Oyena Minaku alembongo ya entretien yanda kuwana. Mabunda oyo alembongo ya entretien ya palais du peuple. Toloba o toloba te. Vérité alisa cité, vérité bebisa blambata. So lobi o teno alobaka. Mais bisous ça na biso ngwana te. Ko dénoncer. Si ça ne va pas dire que non, voilà là-bas, ça ne va pas. Bino bo mona mabe na problème. Boko mona mabe na likamuni. Do bino bo moni la mabe. Alors là, ba moni que non bazali bloqué na ba plan na bango tout ba komi oteno ba sala marche. Nazali komi tuna FCC banda boni boni yo sala déjà marche. Et puis marche yango ekobandela wapi. Et puis marche yango ko salela ngo na Rwanda na Uganda to na Burundi to kaka na RDC oyo sali pe marche. Na peuple oyo wapi. Botika biso to fanda. Botika biso to fanda.
Dès cas de lobby bakekuna na ambassade ya Grande-Bretagne. Je crois que ambassade ya Grande-Bretagne bakopera babetaka na bango batu wana koteka babiloko na bango ba peuple congolais babetaka batu wana ba mususu pena baza batu ya sir ya geno bato bazwaka courage ya geno amoni problème boya dénoncer ngo mbama mwana koli ozali wapi awa toti komona mutu songolo mpakala bauti kokota mutu songolo pakala nini loba azala clair otomoni koko nyange nani mulanya bakota na ambassade ya Grande-Bretagne to éviter bakie lukani wana ya nini 22h exil sur exil sikoyo awa boko comprendre que non ti bomoni fachi akomi ko sensibiliser ba structure nyonso ezala armée ezala la police morale ezalaka toujours moko ezali po ete bamiyibi nyonso o bayiba mbongo ya peuple congolais bamiyibi nyonso babomi bacriminel nyonso o tout baboma peuple congolais baebela parce que oyo sikoyo ekomi apport de force po Kabila oya okamata Chibala omema ye oye okamati bajibanga omema ye oye okamata Thomas Luwaka mutu azalaki na ye na MLC oye okamati José Makila okamati bato ebele omemi bango na PPRD nyonso wana mpona nini omoni keno olie deja yo moko odundi otali te bato antake bakolomboka soki biso tolie ebele bakoyima totikela bango mpe alors bana mboka bazobosana ke non Kabila Congo epesi ye nyonso kobanda nanu na totem ya Congo Congo mutu epesi ye Kabila sokoli na mai ya Congo Kabila bimi mandefu na Congo Congo epesi ye bomengo ye na bandeko na ye na tata mwasi na ye Janet siko yebisa ngai bato bayibi bambongo ebele azoya azokosa yo na mwa 5000 na 7000 na kamwa voiture député nini azali kovivre vie ya luxe koleka Zoé to koleka Janet tata mwasi na bango bato oyo bazali ko héberger ba lion ya RDC ba race rare ba okapi alors que baya na bango na babuta mbula yango bomoni ke no mkolo ya lobi ba généraux tout o babuka ki ba fonction mkolo ya lobi bakangi bango pona nini pona empoisonnement ya ba officier congolais pona criminalité et puis pona koteka plan ya mboka yango moni ke no tozali kaka na alerte rouge garde républicaine général Christian Chiwewe ayebisi bango ndenge ezali wana mutoko meka po toyebi bapoliticien oyo balingi baya komanipule garde républicaine toyebi bango alors mutoko meka ayebaki no akokuta biso na nzela na ye parce que armée ezali apolitique tozali na chef de l'état se moko mokonzi son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alors ezalaki plaisir ya kopartager na bino information ya mokolo ya lelo ezalaki ndeko na bino mwana na bino mwana koli oyo baptize nga lelo na kombo ya Saint mwana koli et pas ya conseiller Fumu Sabata que je salue en passant mon vieux Roger le combattant Chikito Mushashino bozali tellement ebele mwana koli numéro na nga ezali kaka yango moko wana ikozala affiché na ba amba ya ba écran na bino boko benga conseil bopesi idée to partager ensemble nyonso wana na cadre ya ko sécuriser ya ko dénoncer ba malfrats nyonso o bazoluka par tous les moyens bateka RDC to continuer na ko faire confiance na mokonzi mboka to continuer
na ko soutenir chef de l'État à 100% parce que azali mwana ya Congo. Bana nyonso ya Vision Plus, bon s'abonner massivement. Big up et dans les prochains numéros.